Moura se retrouve aujourd'hui na kamoko boya malamu te. Moi-même je appelé Moura. Mais na koki osolana Moura te parce que ba pekisi même téléphone moya loba ezate. Je parlais avec Carmel. Ndekonanga Carmel Odia yemutu a zo ma téléphone ya Moura. Ça fait trop mal. Je signale aujourd'hui. Bandeko na biso bino baye bwana poto. Bino baye boza na Kinshasa. Ezali na réseau moko et koti na réseaux sociaux. Ezali pona ko détruire, ezali pona koboma bato, ezali pona ko sala bato mabe. Et baluki place o bakoki koluka parce que bakoki koluka nga na mbongo. Bazwinga ite, baluki nga na molili, bazwinga ite, baluki nga na banzela basi, bazwinga ite alors. D'ailleurs, ku feli non ka ningo za rapembe na nga. Ouais, non, mais le problème c'est ça Sarah, il faut qu'on se le dise, c'est ça le problème. Mais Hollanda est quand même là, il va garçon ana kolobake yo participaka na ba émission nyostu ya mabenga na salara. Est-ce que nga déjà na sala émission moko na yo? Moura biso déjà tozala, moi personnellement nazaki déjà averti. J'ai appelé Moura. Ndenge même place à na hôpital ayebi, je lui ai appelé, je lui ai dit mon frère, nde toza boye ezana groupe ya bato oyo batie pona koluka ko détruire biso, pona koluka ko sala biso mabe. Mabe ezali. En tout cas, t'as dit qu'à place où on obi mabe ezali. Mais lelo yokoyoka maman Sylvie Mode o azalaki lokwa soda na ba pete na kati ya la Chine. Kolobake Karine mutatinda kai aluka adresse à Moura. ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et que permettre ONG Vida Bakende à collecter un Bakende, couper ça, ba orphelin. Na opération Mneno Baosala le 24 décembre, il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout ce prix, ça bon $1 à Pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 à Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, Losote, Sosote, Fufu ya Koliati. Yandena Olo Baboué. Benga na numéro wana. Opesa $1 no nenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo. Tozali bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money, bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Bienvenue dans votre émission Le Code de bonne conduite qui est présentée aujourd'hui par la vôtre Sarah Tola. Ah, Sarah Tola, on a l'école de bonne conduite. La bonne conduite quoi. Donc merci beaucoup Nabino Nyos tout oyo bolingaka émission nabiso oyo ya l'école de bonne conduite, ba abonné nabiso à Top Media Télévision, ba abonné à Sarah Tola Télévision, ba meilleur fan. Un grand merci Nabino Nyos tout, un grand merci p na ba sponsor nabiso Majabu Gospel, Azir J Magique Adassa, Fondation Sarah Tola, Cité SCP Lisa Nanata Kaza et un grand merci p na Babi Mikolo to Baxisus. Na la Nazareta, je crois que la publicité la Mouezawana, yum tuzana poto, olingo se oche la famille provision na Kishasa, comment on n'a pas cité la Nazareta Ezawana, et un grand merci Lissousuna Olga Mokonja Kabelo, un clin d'œil spécial à toi, merci Natata Po FAP Kato, ma grande sœur chérie, merci na maman Gina Amatou, Motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï, pourquoi pas Namelia Moueba. La privado ya Orlando Domingos, Jenny Bet industriel, la Pessiombo, témoin à Pembe, président Charles Tamboué, un grand merci Nayo, merci na papa Diego Milito. L'homme c'est l'homme en cœur. Bon délivre, bon c'est qui derrière la caméra, je te salue. Ferdinand Bochoual également, la Pessiombo, groupe WhatsApp Nanga Mobimba, président Bébé, la présidente Maman Nathalie. Un grand merci Nabino parce que Bino Boza Moutou à train et puis Boza ba exemplaire, Bozong Sangaka Nandela. En tout cas, merci beaucoup na ba meilleur fan nyonso boza tellement ebele moyena benga na bele la bino nyonso tout ezate et puis mingi masolo a perique ceux bwana ngo besoin balobi boutique Adassa hair ezawana Sarah Zudiembe la kame kolo boutique eza Adassa donc boutique Adassa hair ezawana
pour na ba perruque. D'ailleurs bozo api ba publicité ezo le kanango wana déjà na chaîne na biso. Bino pe batu bota la biso bwana besoin publicité. Ato te ka perruque. Atanga pe na ote ka perruque. Na etali ngate chaîne eza chaîne na batu nyonso. Toko sala 50 pib ba perika toko sala 50 pib ya mafuta toko sala ba publicité nyonso toko sala po biso eza chaîne commerciale eza chaîne ya pona sarato la kate voilà nga pe na ofuta quelque chose na kati ya chaîne pour publicité na biso pe eleka. Alors bande ko na ngai annonce na ngeza mwa molai parce que boyebi nga na zang sarate kolobela makambo etali promotion ya bandeko ba soutenir to ba sponsor na biso mais lelo tozolobela likambo ezotali crime ekoti na kati ya YouTube. Bandeko toyebaka réseaux sociaux ezalaka place oyo tokosala na ba buzz ekomaki pe place moko ya mafinga ya solo mais nga nayebi soki bato mibale bayokani te bakendaka na leta lelo ba criminel bakoti na YouTube kobetisa batu koagresser batu baboma batu etadinga la paza victime parmi bato yo bazo agresser to bato yo bazo kanela baboma za na kati ya liste lelo to moni ndeko na biso mura bapandie mutu batongi 17 épingles peut-être nga izala tadi peut-être nga izala nga tom su barate biso ekoeli ndeko na biso mura alors lelo tadinga la paza invité za victime oyo aza victime ya menace de mort, victime ya agression, victime ya filature. Oh, lelo to romera ko sola na sur ba réalité nyonso ezoleka na réseaux sociaux. Montréal fungwe la biso plateau. Noko bana tadinga lapa. Saratola, Tolaski, Motona succès. Bonjour. Bonjour Noko, bonne santé. Ouais, la santé ça va, loko la gestion en paiement. Et si mami est pas en Zambé, et si mami est pas mototé, azo bati la biso tozola la tola moka. Azo sala gande tozola ki. Ok. Merci beaucoup Noko Tadi. Déjà tout le monde a qui open un stade de martyrs, ngana ebe kayo qui était. Non, moi personnellement, je n'ai pas de problème na mon côté. Une personne physique comme ça, bateau normal n'a pas de problème na bangote, mais peut-être na koki kozala na problème na bateau oyo bazali anormal. Okay. Mais na conscience nanga n'a pas de problème na mutuata mon côté. Voilà pourquoi je suis allé na stade de martyrs, yo zalaki wana, ozalaki na stand na yo na ndenge ya kermesse. Je suis entré na kati na sali musala nanga et puis c'est tout. Je n'assure qu'il a librement, je suis parmi bandeko oyo ba respectaka principe déontologie na éthique ya musala au preuve je suis mini de ma carte o bandeko ebele bazana ngote ba mibenga ba journaliste ba mibenga ba chroniqueur ba analyste ceux qui insultent les gens baza na ba biloko wana te donc c'est un peu ça. En tout cas merci beaucoup donc bana tadinga lapa avant to komana nous na makambo etali agression na yo menace na yo na kolinga to lobela na nous sujet moneno eza na réseaux sociaux o yande kona biso pe moura de la presse azali bongo victime na ebité comment na lelo réseaux sociaux ndenge ezalaka kala na réseaux sociaux ekomi lelo ya kokangisa bato oko jija ndeni. Merci beaucoup Sarah pour la parole. C'est la toute première fois yo oyambanga na plateau na yo. Porte Nzambe azolokumu parce que makambo lobeza. Ba silence na biso des fois ezo sala que ma B et continue kozala. Oui. Même ba kolo ba loba était so moni ndoki il faut gobeler là. Voilà donc c'est un peu ça mais avant de commencer permettez-moi de dire un grand merci à ma mère fan hein, ouais. Parce que bazali parmi pe bateau de loin ba fortifier biso ba contribuer ka na musala o tozo sala même si na mbongo bazo contribuer te mais physique moralement spirituellement pe bazo contribuer là il s'agit de Papa Nabengaka le président bébé, maman Nana, maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouane, maman Fatou, maman Makia Lakumba, maman Bijon Ketani, maman 90%, au Bonga na papa Jean-Pascal Leka, maman Zozo la femme de papa Noema Bakalanzi. Voilà, c'est ça, un grand merci à maman Deborah Lubanda qui leur mère à Calgary, un grand merci na maman Yvette Mbangu ya maman Yvette Fifi Wechi la star Lisa Kuluma tata mwasi abana nanga depuis François Tana Kuluma aussi tata mwasi abana nangai bandeko nyonso bino bolinga musala oh je suis là le maire fan je suis là. Voilà pour répondre à la question de madame Sarah. Au départ déjà outil oyo ya YouTube ezali bisika oyo
création nango nano esalema mpona bainsulte te, esalema mpona barèglement de compte te, ezali outil moko mpona information. C'était ça l'objectif ya création ya eloko oyo. Mais na makambo nyonso ka ndenge esalemaka, ka ndenge elekaka ya toujours bato o basalelaka yango na ndenge esengeli te. Yango lelo tozomona bavure ekoti na réseaux sociaux, yango lelo bozomona na réseaux sociaux bacriminel bakoti, yango bozomona lelo na réseaux sociaux bandoki bakoti, bandumba bakoti, bato ya misala mabe pe bakoti. Mais na question ya ndeko utotu na ngai ya ndeko Moura, nakanisi Sarah, j'étais ici. J'étais ici. Il y a pas mal de temps. Il y a pas mal de temps où je recevais 2 messages, 2 appels. Bafilanga IP, nakanisi à chaque fois et l'okwaso et Zosalema. Il y avait personne d'autre au nabano benga ce qu'ils ayote. Pour te dire Sarah keba talande nazabu position nanga zabu batmo bazolanda voilà. Moura biso déjà tozala, moi personnellement nazaki déjà averti. J'ai appelé Moura. Ndenge, même place à na hôpital, Ayebi, je lui ai appelé, je lui ai dit mon frère, nde toza boye, ezana groupe ya batu, oyo bache, pona koluka ko détruire biso, pona koluka ko sala biso mabe. Toyebi te le pourquoi batuana bazo luka ko sala biso mabe, alors mon frère ne fait confiance à personne. Ko sala confiance à tana mutu moko te, pas parce que batuana bazali capable ya kosala oignon so baza nango besoin pour na ko rendre gloire et pas ya maître na bango ou et pas ya maîtresse na bango. Bazali batu ya malamu te parce que ceux qui bazali batu ya malamu, ceux qui bazali batu o bazo kotanga mibeko batu ya droiture bakotinda soit les invitations soit bakoluka place bino boza pour na koya kotikela bino ba convocation pour que bokende ko se présenter. Mais Sarah mabe eza makasi na internet. Mabe eza makasi surtout pour na sujet oyo bande konanga bozwango pour na ba délire te parce que na ba délire moi je ne mettrai jamais ma personnalité, jamais dignité nanga. Vraiment. Na kotikala kotia ni personnalité nanga ni zolo nanga na ba bêtise te. Nous venons ici pour faire notre travail. Sarah biso toyebi tel que lorsque nous faisons nos analyses à wayonanga. Eza na yambi yo. Na tunyo ba question o donc esengeli o répondre na ndenge esengeli. C'est ça. To suki wana. Biso to yaka to sali musala na biso to suki wana na poko chaque mutu ake alali pongi. Mais pendant que biso to zonga kapona ko kenda kolala pongi, bande ko misusu balala ka pongi te. Ba butu wana za ka ba RO bango ba opéra. Sala ba réunion. Eza ba temps oyo bango ba sala ka makamu na bango na ndenge ya mabe. Moura se retrouve aujourd'hui na kamoko boya malamu te. Moi-même, je appelé Moura. Mais na koki osola na Moura parce que ba pekisi même téléphone moi loba ezate. Je parlais avec Carmel. Ndekonanga Carmel Odia yemutu a zo ma téléphone ya Moura. Ça fait trop mal. Je signale aujourd'hui. Bande kona biso bino baye bwana poto. Bino baye boza na Kinshasa. Ezali na réseau moko ekoti na réseaux sociaux. Ezali pona ko détruire, ezali pona koboma bato, ezali pona ko sala bato mabe. Ngai bana mibali ba se transforma ki na bana basi pour chercher ya kokwisa nga po ba luka moyen. Oui, tozo na peto koma wana toyeba ni na mo pende réellement komela ka. Sarah nazo confirmer yango. So na ne komeliote okoyeba ngote. Na bi ke okokoma na makambo ya live nanga soto komi na makambo live c'est là où on va donc essayer un peu yo fongola nyonso mais Moura na benda ki mona mai mato ina yetsa ki o sala confiance na mutu ata moko te batu wana bazali batu ya malamu te toyebi place bazalaka te place bafandaka te lisanga na bango te mais bazo travailler na ba confrère na biso o baza awa na Kinshasa na ba concert na biso oyo baza awa na Kinshasa na ba groupe ya batu na bango o bafandaka ba misusu bafandaka na kati ya ba camp o biso tozo koka ko détecter bango te parce que biso to travaillaka na kati ya ba lisanga wana te nous venons justement faire notre travail to sali musala na biso to sali ba analyse to ko silisa ba analyse na biso to zongi bandako. Mais si aujourd'hui, parce que Sarah, il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, nous sommes les ambassadeurs, il y a ma famille, il y a ma place autoouti. Omoni,
Moi, je ne pense pas que Lelo, Ndeti par exemple, Ndekomo doit fandi naïe sans pour autant aya à afficher famille naïe na réseaux sociaux na place publique batumoko boy bakuzo famille naïe baye ba affichango et ça impossible. Et ça impossible. Et ça biso moko toyaka na ba famille na biso na makambo na biso et derrière ça les analyses et bandi ba makambo et bandi. Makambo bino moko boyaka na yango et pas ya batu. Ceux qui batu ba komi ko sala analyse sur yango et komi crime et komi lisumu. Donc sincèrement pour na o donc etali moura ezali eloko obiso nyonso tozoko déplorer tozoko sepela na yango te atamuke parce que même batu o bazoko tinda batu pour na ko sala batu mabe parmi bango muto malamu azate saint azate preuve beaucoup que na ba chaîne na bango nyonso ici je fais pas la publicité d'une personne soki na ba chaîne na bango il y a aucune émission au beaucoup comparé ngo na oyo ozo présenter le code de bonne conduite ici. Ces émissions, elles allaient pour insulter les gens. Ces émissions, elles allaient pour dévier. Attention, ces émissions, elles allaient pour l'okuta. Et nous, Togomitia, il y a l'okuta, ma bé vraiment, ma bé zali. En tout cas, tu as dit qu'à la place où on a ma bé zali. Mais les lois, yokoyoka maman Sylvie Mode, ou azalaki, yokwa soda, na ba pété, na kati à la Chine. Kolobake. Karine Moutatinda kai aluka adresse amour. Et puis aluka qui adresse amour a tchena ba capture ninga tindila ki Karine. Okolo bango izani. Bazali babenga bango association de malfaiteurs. Vraiment. Maman Sylvie, moi je respecte trop le maman. Nabotami et pas maman. Je dois du respect na ba maman et je défends la femme. Ouais. Mais là où nakomaka ma bé et ça dit moi si on a défendre ceux qui a mis ça va valeur n'a été va vraie valeur n'a été na kamabe parce que la femme c'est l'amour. Pour moi la femme azala nzambe parce que la femme donne la vie. Mais na âge ya mama wana azali plus âgé que ndekonanga et Karine. Batindi yo kendo luka adresse donc azali mwana bitinda et pas ya ndeko wana ezali lisanga na bango cette maman ayebi makambo ebele oyo bango pe baza parmi les gens qui ont contribué na makambo ya mabe na réseaux sociaux. Bazali parmi batu oyo ba memi ba poison na réseaux sociaux, les antivaleurs na réseaux sociaux ko luka ko enlever batu ko kanisa batu injustement na réseaux sociaux. Donc alors ko kende koloba kenga batinda kingai déjà zali mutambu o ye moko amitié o ekokanga pe kaka ye moko et Sarah c'est pas une bonne maman ou toko vanda trop longtemps tout autour na ye parce que azali lokola envoyé moko boy azali na mission et mission wana azana ngo azali mission suicide selon cette maman. Si nous regardons, moi j'ai eu la grâce il y a ça la psychologie selon ce que nous comprendre. Quand je regarde cette maman, je dois du respect à maman Oyo. Et ça là qui sûreté qu'elle pouvait se retirer. Ouais. Et ça là qui comment ça qui obi yo kende sala eloko Oyo. Sala eloko Oyo juste pour na tambour. Mais elle y a masque Oyo azala ki nango et tombé. Abanu comprendre ce que et place na nazalaki ezalaki place ya malamonte il est temps maintenant natia babiloko na ndenge esengeli. Maman Sylvie a des choses importantes. A sali plus de 5 ans. 6 ans. Ouais, plus de 5 ans. 6 ans, 7 ans. Ouais, 6 ans, on a sali tout autour. Il y a bandeko oyo, ayebi makambo ebele. Et aujourd'hui, ceux qui ezali pe na batu oyo, il faut qu'on lande la kocha maboko. Peut-être cette dame sera parmi. Batuana parce que Moutouali Bosso Obisoto Yebi Akanisa Kamura Awa c'était cette dame. Comprenez, c'était cette dame. Donc c'est-à-dire ceux qui aux autres na bandoki ceux qui yo opumbokate peut-être yo mutu donc aussi mbela bango bilamba donc yo pe ozalindo donc c'est que ba menace nyonso o so ibatangi o toko kangisa bino na pe crime ezara mama Sylvie bango ba yebani bango ba yebani bazana batu na bango o ba travailler na bango. Dernièrement j'avais dit ça. Tu sais, notre pays, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons beaucoup de choses à faire. Bakonzi bazali na responsabilité belé na mboka oyo toko tsaka bango na distraction te. Aujourd'hui ceux qui nga nazalaka fan ya Saratola
naza na place mo boye peut-être naza colonel ou naza général major ou bien naza na facilité mo boye ya kopusa na pembeni ya batu pour faire plaisir na Saratola na koluka moyen na nuire Diego Milito pour faire plaisir na Saratola na koluka moyen na nuire Bon Délivre. Or tu oublies que musala na yo ezali wana te. Musala na yo ezali ko défendre drapeau ya mboka oyo. Musala na yo ezali ya kocha makambo ezali en ordre. Mais ça. Comment vous de responsables, parce que toyebi bango penate lokola baza non identifié, mais nous travaillons sur ça. Erto kocha maboko sur bango, ils seront affichés partout. Ils seront affichés même à Tati na ba DGM, ils seront affichés toko mema bango et pas ya bato yo esengeli. Toko nous représenter bango na ba vidéo na bango na makamu na bango nyonso ba salaka maintenant bango na bango ba bana ko surveiller bango parce que comment aujourd'hui vous défendez par exemple cause ya mboka na biso awa mais bozo kende et pas ya bato oyo bazo ko sala ba bêtise parce que le gens que o bango bazo protéger bazo défendre wana mutu moko ya malamu na kati wana azati sala oyo Moura asalaka o Moura asala bango nyonso basala yango et puis basala te basala kango jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais comment vous pouvez prendre juste la part parce que le koza tadina doit pareil ya tadina luka moyen na sacrifier papa mibeko ekangaka mutu nyonso mibeko ekangaka mutu nyonso même les procureurs excusez-moi je dois beaucoup du respect na ba papa na biso na parce que nayebi ke bat misusu bazo manquer bango ba respect baza na je même ces vidéos ici o bazo loba yo ata ba procureur wana bakangaka yo ata ba magistrat basamsa ko batika kayo bazali baninga na binote bazali baninga na binote photo respecter bango même ata bango mibeko pe donc ekanga bango donc c'est un peu ça. En tout cas merci beaucoup Tadi Ngala pa na ba réponse na yo mais na tout no mutu na mo Tadi je crois na temps ebelenga na ebio na vie na mona na te place aux ça l'émission aux finga aux clasher batu na mo ebio na ba émission polémique te mais na ebité aux na problème nini na garçon au Maroc. Bon, merci, c'est une bonne question, Sarah. Et sincèrement, je ne m'attendais pas que tu pouvais retourner une question au... Non, parce que je me demande aussi. Là, tout là, je veux... Bah, tu peux pas la biso. Bah, so mi tout na tant na loba ki ango ke ba ozala ki agressé, ozala ba problème na bata Maroc, ba mi tout na mais ba weleli nini, peut-être boza un problème moko yango tolingi toyeba. Sincèrement, Sarah, omoni pona zala honnête, clair. Ouais. Depuis la vie, j'ai eu la grâce d'aller à l'école, à l'université, je finis mes études, na sali ba formation na sali na 3 diplômes mobimba, na ba diplôme nanga ya licence. Excusez moi ezali inventarté, yangonde et ça la différence nanga que lorsque je vais poser un acte, na ko raisonner ba biloko nanga nyonso wana. Ça le grand problème ici c'est quoi? Omoni tout autour na yo banzube ezalaka trop. Ça, il faut qu'on se le dise. Ouais. Tout autour, banzube eza trop. Il y a des personnes au balinga kayote. Il y a des personnes oyo bazalaka na besoin de te voir par terre. Il y a des personnes oyo bazapena anti Sarah. Et lorsque bazo mona ngai t'a dit tourner des émissions et pas na yo, ba koluka moyen ba luka moyen ba kwesa nga ba finanga na ndenge moko boy. C'est-à-dire est-ce que yo ebike la majorité ya bandeko ba uto kinde et pas na yo ba longola bango de pas ba. Moi j'ai des informations. OK. Ba longola bango batunde ba longola batwana na pembeni na yo ba influencer bango na ndenge ya mabe ba créer onyonso ba créer pour que ba mona que non Sarah wana kaka dazala ka mutu ici moi je dis pas que Sarah azali mutu malam parce que ninga ipe naza mutu ya malamu te. Mutu ya malamu ezaka notre créateur ezali ka nzambe. Mais tout ça, ezoko ça la jalousie, motema mabe, c'est parce que bazo mona yonanga, tozo collaborer très bien, tozo évoluer très bien, les choses se passent trop bien, tozo ça la makambo donc esengeli et baluki place o bakoki koluka parce que bakoki koluka nga na mbongo. Bazwinga ite, balukinga na molili, bazwinga ite, balukinga na banzela basi, bazwinga ite alors. D'ailleurs, vous faites non quand on zara pembe nanga. Ouais, non, mais le problème c'est ça, Sarah, il faut qu'on se le dise, c'est ça le problème. Mais Hollanda quand même là il va garçon ana kolobake yo participe ka
na ba émission nyonso ya mabenga na salara. Est-ce que nga déjà na sala émission moko na yo nazo clasher moto? Déjà pour répondre à ta question Sarah, sur ce plateau, je n'ai pas voulu na fandi boye. Ouais. Na beta masolo ya bandeko peut-être ba quoi porter elo comme côté na place publique na nation congolaise. Et ça na batu misusu ils ont déjà départ na bango déjà des alama B. Donc oko manaye peut-être ekoki pe ko zala mabe. Premièrement na yebi bango te. J'avais dit ça na live nanga. Na yebi bango te même na Kinshasa na tikala ko yeba bango te. Même dengue bakenda Maroc na yebi bango te. Na ya komona bango le jour où maman Olga maman Olga Kabelo maman Olga Mokonzi ya Kabelo boss jour a tchaka bango na lobby maman Olga Mokonzi ya Kabelo boss autaki Belgique accueilli Inde après Inde aille Dubaï ndé non sur la non boy azana Dubaï peut-être après Dubaï to yebite qu'est-ce qui va se passer na lobby l'autre côté. S'il vous plaît, Nali Gocha maman Olga na makambo te. Jour a tchaka bango à genoux, ndé jour nga na mona bango. Na yebi ni chaîne na bango, ni makambo na bango basalaka. Donc naza ni na relation, ni de près ni de loin na bango. Je n'ai jamais participé à une émission et je peux répondre à bandeko que aux alliés parmi bateau ba respectaka principe ya musala nanga. Parce que émission oyo to sala nayo awa Sara nga nazalaka na fongola ya ba lèvre na yote nazaka na fongola ya mutema na yote okoki pe kozala awa yo zaka na caméra na yo ezotalo na gauche caméra nanga na droite okoba na pe ko clasher awa nga na longoli caméra na ngai mais caméra na yo donc etikala chaîne na yo nga mutu na tielaka yo ba émission te nga mutu na sala miniature te nga mutu na tiaka ba titre te tu peux faire tout au koti ko sala mutu moko a opekisa yo azate mais pour na respect nanga respect ya bato batala ka biso respect ya émission na biso en aucun jour yo fanda pour clasher aux gens na uti ko zonga les problèmes ezaka problème il y a jalousie au bazo monanga pembeni na yo parce que baza tu sais pour nous comme ya ko longa mutu moko boye il faut bozala soit yona yebwa état d'esprit moko soit bino faut bozala na esprit supérieur bo leka mutu na même sur le plan intellectuel ce qui boleki mutu na sur le plan intellectuel mutu na za inférieur na bino vous pouvez bien ko manipuler ce que mutu lokolanga même sur le plan spirituel j'ai quelqu'un mon créateur oyo asala likolo na se o azali maître na ngai on a l'équipe esprit nyonso o bango baza na yango wana eza impossible pour que balonganga na nzela ya mabe na nzela ya mafia. Voilà pourquoi bakoluka ba multiplier les efforts na yebi bango te na zala na problème na bango te mais moi je t'ai surpris ngana na fanda te ke boina fandi nazo sala émission na kombo ya bandeko na Maroc. Ce sont des frères, ce sont des hommes. En aucun jour na calcula bango, en aucun jour na internet pe na calcula mutu. Na sala ka émission ya polémique te. Le problème est que juste lorsqu'on nous voit toujours évoluer, bazo koka kolongola ngai na ndenge balongola bande komisusu te pembeni na yo, c'est ça. Or ngai pona kolongola nga pembeni ya mutu. C'est pas ya koluka ba mécanisme belé. Je suis conscient, je suis responsable. Tout ce que je fais, na sala rango pour na vie nanga et pour nanga imoko, je peux jamais être influencé. Na lobango déjà na ba émission nanga, milliers et ko changer ngai et koki ko influencer ngai te, YouTube et koki ko changer nature nanga été. S'il y a des personnes comme ça, bazana bango, mais de ma part Sarah, en aucun jour na koya pour na trahir Sarah ou na trahir bon des livres ou na trahir mutumo pour na sa la gloire. Na groupe ya batu mobo oyo pe bazana bango ba exemple te oyo pe bazana bango ba modèle te oyo pe jusque là ceux qui to zume mata papier na bic ba teli biso dicté ou bien to bandika ndenge ba sengaka ba émission na bango en français wana parce que batu ebele ba comment komona ko ba français za lokola mayele to ko sala même ata 15 minutes te preuve si vous suivez ces émissions elles allaient rempli na loba ba imperfection te mais ba faute ebele même ata na koloba même ata nyonso boye ba déjà banani o baza et moi personnellement nana problème na bango te ba misa la problème na ngai te parce que o bango bazo luka bazo ngote tu sais ndeko nanga o yo tangi kombo nani
baleine nga na yebi nzambe na ngai na yebi abi otalaka ye aza star natalaka ye wapi na chaîne nini babwaka ye wapi papa madame na bango o bango basoutenaka madame na bango Karine c'est une sœur à moi aza ndeko ndenge yo za ndeko nanga ndenge Karine aza ndeko nanga ndenge bandeko nyoso est-ce que yo eso monanga na mura to tambola yena nga nzela moko ou bien to kena mura to fandi to zolia mais pourquoi ceux qui azana problème il faut toi apporter mais forte na biso c'est parce que c'est une personne on a koki kolinga ko souhaiter mabe na yete combien de fois mura afinga yo na mobali na yo osala bango nini yo osala mura nini mais pourquoi donc aux alakasi a un problème tu vas toujours donc apporter mes forces na yo parce que donc on dit que non on se limite sur le plan professionnel donc na ba vie privée oyo ya mabe ekoki koyela moninga na ko souhaiter leye mabete avec Yvette c'était la même chose benana qui me Yvette a qui problème tu étais la première personne ya côté les mains même si le personne bakoya pour na koluka ko finga ko contredire yo mais toi yo opposé acte leki le reste on a c'est nzambe mutu a côté yo nzambe mutu a kocho na place de sengeli voilà pourquoi il y a beaucoup de bitumba yo mutu do bunda kangote parce que mutu mo aussi a bundé la biso a longa amen cette sœur c'est ma sœur à moi on va peut-être j'ai la grâce parce que ngagnon son sala kana na lobaka c'est une grâce pour moi yo tourné émission na yé oyo à l'époque bato babano qui ne doit pas naïe bato ebele nande ko moko azala na kishasa frère na ni janvier o akoma ko finga bato ngana komi boye ba parfait o bazo beta masolo soki ba banotindela ngo ba parfait na poto soki bazara so bani biso à l'époque déjà to bano sa elango parce que yo moko do kenda ka place ba te ka parfait nyonso na koti na tiki batune libanda ebele alobi boko telanga ka comme elle a l'habitude et il y a obenga batu ya tadi na koti boy Sarah na sala émission nanga ezaka ya 30 minutes na sala émission plus d'une heure dans la sala émission à 2 heures du temps a boyi nanga to 4 émissions et puis à yebisi janvier bato nyonso ba yé na sala bango émission te je travaille avec Yaya pourquoi parce que elle avait compris que j'avais une tête na banaki okinde kuna te pona tuna ye siko yona Gloria Olange ezaka problème nini yona Sarah to la bowe la ganine nous sommes allés parler makambo donc esengeli oh peut-être les bande quoi na ba otika lo sala ngote j'ai appris na vidéo onga na zanango que azana combien d'abonnés pour votre information je vous informe moi depuis que na banda YouTube apparition na ngana na sala de pas mutute ma première chaîne a été créée en 2015. Ouais, 2015 si je m'abuse pas et ça là juste 2 ans. Yeah. Après nayaki ko ka bandenge na bano tambola moi trop baya ko nganga chaîne wana na ya ofanda nanga nde na yo sala chaîne mususu onga na zanango. Ma chaîne a 16 000 abonnés. Na sala ka de pa ya mutute. O sala pe base to sala pe clash. Na sala ka base. Contrairement na bango batu bazana base na actualité. Na finga ka mutute. Na finga ka mutute na sala ka buzz te na kina ko lukate na cha mutu modo benginga na zui enregistrement na activé to bandi na bandi ko enregistrer cette personne pona ya ko chango pona se moquer na mutwana na sala ka teke mutu live o ezake non pour venir clasher non malembe parce que nazaka na concurrent te na se ya mokili o nazala nanga na concurrent te. Moi je me confie juste dans Nzambe. Naibi bango te sala. Naibi bango te zape na temps jour moko pété na sala guerre na bango à l'internet. Jour moko pété je me mettrai comme ça pour na ko répondre. Na kanti makambo live na ngana no komito bien na continuer ka. Nanga kota mbala mo. Voilà donc justement to atterrir na live salaki. But ya live na yo oyo salaki noko tadi. Je crois nga na bimaka na bisio batu babenga babina biso 4 émissions. Pour na nini oleli but ya live na yo na but ya ma émission ezaki ba résultat nango yango yo lelo mura doza nango OK ba résultat ya live wana yango mura azo subir ce qui ne konanga a landaka peut-être le live wana alinga qui donc à comprendre tu sais aujourd'hui hein Obi Sarah nous sommes dans un pays état de droit et comme pena ko zo place nango
soki ezalaka pena makambo ya solo ke bafundaka bato na ndenge o donc esengeli mbele tomonaka makambo donc esengeli. Est-ce que tu sais que bandeko na biso na ekiri wana o bato nyonso mokili bazo combattre pour na ba anti-valeur baza na ba mama oyo basangisaka mbongo justement pour na bakende basalaka mutu mabe bana ba mama o basangisaka mbongo justement pour bakende bakangisa mutu bazwa na mbongo o bakoki ko corrompre et pas mutu bango bazo kende ko funda. Mais ils oublient que ce sont des mamans. Parce que la majorité ce sont des mamans. Bana mibali ba mokie bana mibali o baza kuna, excusez-moi, y a un frère au namonaye azalaka na moi éthique na moi niveau, c'est frère nabiso Mia na yebi penate mais na lana vidéo moko sala o pena azopiksa bandeko na biso ya ba chinois, s'il vous plaît ko finga te ko sala so moni muta fingi ya bloqué ngana landa vidéo na mona yende tazala na kibomo toujours voile wana elongwa a ozoado conscience. Ouais. Sarah, moi je peux jamais commettre na baligné oyo ezali ya mabe. Ba mama wana basangisaka ba mbongo. Baza na bana na bango. Baza na mibali. Ils ont des familles ici en Afrique. Oh peut-être ba nyoko wa makani mai. Bazo souffrir. Exacté. Yango donc monaka la majorité ceux qui baye awa na Kinshasa bazali na hôtel, même ba place ba botami, même ba place ba koleli, ba koka ko kendete. Pourquoi? Parce que c'est trop sale. Pourquoi? C'est parce que papa azali na place ya malonga ya kofanda te, maman za na place ya malonga ya kofanda te, balé ki ba na place ya malonga ya kofanda te, mais tu vas sacrifier vie na yo. Ton avenir, il y a kosangsaka bambongo pour na koluka kosala kabatu mabe. Oh, vous-même vous êtes conscient que vous allez propreté, vous êtes trop sale peut-être les koleka batu nyonso. Koleka batu nyonso, c'est quelque chose que nous devons combattre. Moi aujourd'hui, je ne serai jamais contre une personne, mais na kozala contre misala ya mutu parce que ngana soutenaka les idées et non le personne. Ba mama wana baza ba mama mabe eza ba mama bakota banzela molili eza ba mama bakota banzela oyo ke non ba vie na bango espoir ezaka lisusu te parce que nous savons il y a eza na batu misusu eza ke po afanda na mobali bien mobali alingaye faut cha de mobali na kisi simba. Maintenant ezoko beta bango na mutu retour nango ekozala epa ya biso bato to salaka les analyses biso bato otozo kolinga koloba ete tout autour ya ndeko na biso a moi si bozo apporter et l'autre côté à part koluka kokoti ça na libulu obino bozo bezo bokeni live nanga c'était justement pour signaler na ba frère nanga nyonso ya réseaux sociaux famille nyonso ya réseaux sociaux que na kati ya réseaux sociaux ya musala o tozo sala ezali na bandeko oyo babaza capable ya kosala batu mabe et longwe sur le plan professionnel et comme suko physique personnel oyo mutu akoki kolinga komona makila ya mutu etanga. Sarah, moi je subis des choses où y a malamouté et je peux dire menace, hein? Téléphone nanga il y avait un temps aussi numéro nanga ezalaka affiché na chaîne nanga ezaki na kanga kiango bien que j'avais un problème il y a téléphone mais na kanga kiango et meka ki ko changa moi kimia. Je te dis il y a yo yebi obano benganga na numéro mo il y a Airtel. Je vous avais dit Sarah si tu veux ko zwanga na numéro na maman mo banda ko bengo ko fingo ko menacer na zoya wana na tika kiango nzambe donc asala ki grâce Nayaki Kofungulango, Nayako Zoado téléphone. Sarah, ce sont des personnes qui travaillent dans le noir. Moi, je vous dis. Batouana, Bazali, Baza bien organisé, mais n'andenge Yamabe. Katikati Nabango, il y a des émissions, Bayaka Kosalango, na Moïboé. Na butu déjà si ba préparer basala ke émission ke biso ndeto abwe poto zwa eloko eza na kati ya bon de livre to tindi yo sala émission oyo oloba boye yo okoloba makambu boye to ba ke réaction na ye ekozala boye na sima ya réaction na to na boye. Ce sont des personnes très dangereuses. Mes frères et sœurs, vous devez faire très attention. Moi ya misu nanga Sarah ezaki ma ya misu ya faiblesse té parce que moi j'avais vu le même jour où on a reçu l'émission le frère ici. Et je sais pas, il se passe pour qui Nazo comprendre été. Qu'est-ce qu'il cherche Nazo comprendre été. Le même jour, il m'a appelé. Il m'a appelé Nayebi été. Oh, Balen abenga kion. D'abord, abenga inga na yamba kité nazaki na live air na mon numéro ya Maroc. Après un temps, atinelenga audio il y a 7 minutes naza na audio wana na téléphone nanga.
nayoki audio wana du début. Bon non, moi pour ma vie privée, pour la vie privée, il y a bande comme surtout ma kambo na sololi na batu na téléphone. Na lingaka te parce que sosko ya wangani. Te vaut mieux awangana mais nzambe ka yebisara. Ngai na sala ma kampo na ko prouver batu mokilité, mais c'est plutôt pour na funda bango de papa ce que je fais yo yebi. Ce qui pèse ma kambo solo yo ko yebi. Ce qui pèse lokuta yo po yebi. Elle m'avait appelé, c'est la personne de Kowana. Elle a dit que na yamba qui était na kina live atinelinga audio il y a 7 minutes pour na ko expliquer nga na audio na ye, elle était trop diplomatique en fait pour na ko luka moins il y a ko comprendre nini onga na ko luka moins na tia na kati ya makambo ye à lobby. Vous voyez na komela qui est message. Nous avons commis les messages pour nous répondre. Mon frère, il faut faire très attention. Dans la vie, il faut qu'on fasse attention et arrête de trop parler. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Après, aïe kobenganga le même jour. Le même jour à Benginga, je parlais donc avec lui Tosolo Liti, Makamunyon so abandi koloba, yo fanaka na plateau, Sarah azofinga batu, yo salaka boy, Sarah salaka boy. Moi je lui ai demandé la vie de Sarah et ma vie et talinga nani. Moi avec Sarah surtout sali émission na biso na Sarah comme ça, on finit Sarah a vu donc tukane donc a démarrer à Kei, ngana zu na kiti na se na zu moto nanga, je rentre chez moi. Un point barre. À côté ici, bon, c'est pas donc important. Live nanga, Miami sunanga, na yepsa qui même yé, na yebisié, bien que. Mais après Kobenga, mais est-ce que vous êtes au courant qu'à Salah qui opère retour à live? Non, j'ai compris. C'est ce que moi je vais dire, Sarah. Ba frère na biso na bande ko na biso ebele na réseaux sociaux, bazoli akaka na mitu na biso. C'est-à-dire idée ezalaki une façon ya koya na sololi azwa matière na zu o fallait na zwa na kozonga na ke ko sala live mais ngai personnellement je dis charge wana eza ngate eza nzambe preuve j'avais parlé donc avec lui live nyonso asala ki ona même si ba fingi même si basali o bakoki ko sala même si ba lobby et ko changer ta dinga la paté et ko zo ba diplôme na ngate et komi ya bango te me babaki yo balelisio quand même ndenge odga pasala ipana bango je veux nazo linga na répondre moi je na sala ka ba bras de fer na batouté je suis faible comme ça mais sur le plan spirituel je suis trop fort et parce que je connais mon alliance avec mon créateur. Na yepsa ki mes frères wana message nanga soki aza nango parce que na yebi que après émission acha ba voice na ba capture na yonanga parce que eza musala obiso to pesa bango na yepsa ki bango je ne suis pas faible na appel nanga na yepsa ki frère omoni pena soto kutani boy na nzela na zu pena ki bo mutu na tchekuna to beta na makofi na degré moko na édition impossible. Parce que nga natambola na makofi nanga, je suis pas voyou mais natambola na makofi nanga. Donc nazalaka préparer natambola à part makofi natambola na nzambe. Po na yebi ke na likofi so na betio ezuyo te. Po nga so na betio moko place tout non beto ezoyo ozoka. Place tout non beta yo ozoka. T'as dit dans la question beaucoup. Non, s'il vous plaît, je vais finir parce que ce sont des choses importantes. Place tout non beto likofi ozoka. Nga sala kananga bras de fer te. Baza bato makasi baleki biso na makasi baleki nga na mbongo baleki nga na ba famille baleki nga na liyebana ya prenez ça mais biso moins botike la biso personnalité dignité communauté congolaise elongwana na bosoto bozwa o bino bozo ko sala tina nzela ya molili ma ya misu nanga ezaki faiblesse te moi lorsque je m'énerve lorsque na eu décision je parle plus parce que na begeyaka même bato ba yebinga même à maman ayebi na begeyaka na koka olobate je pleure na lelaka mayani ce kitawana ça veut dire que non bande rouge déjà place et bachaki na leki yango na komi na advient que pourra donc c'est ça c'était la détermination pour vous dire que je n'ai peur de personne je ne peur il y a ba ni grimace ni menace ni nyonso wana te je suis préparé même si je mourrais aujourd'hui Sarah somo ya liwa ezalaka so nanu kufite so kufi somo ezala lisusu te mais comme je sais
que je ne suis pas dans le mal, dans ça la moutoumabete, le bon Dieu ne permettra jamais que ma bête donc comme et de comme surtout na banzela oh voilà. Merci beaucoup Tadi, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais on est aussi ici. On a aussi saboté dans toutes nos questions oh bande ko ba ko excuser nga miza ba propos oh ebimaki. Mais nalingi siko totala ngo na ndenge ya maloba ndenge balobelelaki yango parce que eza normal te komona mwa mobala bimisa ba propos a bongo. Je la sais. Bo excuser nga la famille. Te Tadi koyoka nanu mwana mobali po basi nde bafingaka mais mwana mobali azofinga lobi tala ye kuna ovandaka na kiti na libandi oza na lingundu ya monene. Est-ce que bon, excusez biso la famille, mais question on est mérité place. Tout ça, tu pouvais pas finir. Non, mais t'as dit, est-ce que tes réactions à yon moi, je veux vous répondre na ba volé mi balé. Parce que eza nelo moko na linga ki na bosana. Sarah, le parler ici est une efficacité, eko bomayo, eko sungayo, eko peso makam. Voilà pourquoi même la Bible nous dit la vie et la mort et ils ont appartenir na pouvoir yalolé mon abiso ya maloba na biso otobinisaka. Il y a une vidéo na téléchargé en lobby. Sur cette vidéo, quand je téléchargeais ça, je vis mon coca il y a ba détracteur oyo bazo ça la émission pour nous informer que Sarah oyo aza na problème na justice ya Congo te, mais aza plutôt na problème na ba militaire, bato bakinaka guerre, bato bakinaka est, bato basimbaka minduki. C'est là où nazo epso que non ba résultat ya live nanga eza moura parce que epa nanga est raté pas moura. Je cette vidéo parce que na téléphone zo changer denga, je voulais même vous mettre cette vidéo pour comprendre ces propos. Oh yo bazo ebate que non, ça peut tourner mal le contre bango, ça peut tourner mal contre même bateau bango bazo tchela motema parce que yo so fanda a wana kit au fingi donc ko le Congo, au fingi ba soldat Congo, au fingi tata ekolo. Comment tu peux avoir un problème avec les gens au basimba kamindu qui bateau bakinaka guerre bateau batamolaka na baminduki. Donc c'est trop grave. Pour nous répondre à la question de Sarah, vous devez faire très attention, ma bébé en internet. C'est ça, madame. En tout cas, déjà tu as dit na ko tapeka wana. Ces années là on a linga ko sala teti na ku faisait politique. Nga moko moi-même, je... Oui, mais écoute, tu poses ta question, ma kambetali kamboka na obane. T'as dit mukamate, na lingi na ngate, na boyaka. J'aime pas. Parce que nous devons faire toujours image à malamu yamboka na biso. Même na makambo nyonso tozo ko sala. Aujourd'hui, vous voulez salir drapeau ya mboka oyo ba papo bazo kene ba est kuna bazo ke bunda na bitumba Sarah c'est clair t'as dit c'est clair mon frère eza ba soda oyo so kandidaté bato basi ba minduki ba criminel pe basi ba minduki laissez-moi ngana kendaka est wana na kenda Goma dernièrement na Zaki na Kibumba na kuma kiti vers ba Ruchuru wana Sarah soke omona ba papa na biswana ba zonyo kwama mais aujourd'hui koluka comme ça ba papa na lokola c'est vous qui décidez sur bango pour basa la batumabe et puis bozo ko promettre même que non bakoya wana même ata na porte ya Sarah to la bakoya ko buka porte ya Sarah c'est trop dur. Papa bozo bolongwe na objectif ya musala o tozo ko sala oyo ekomi jalousie na problème. Moi je te dis au-delà de tout Sarah, je fais jamais des éloges na bato. Mais ce que j'ai compris Zali, il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment yo. Que tu seras limité placement boui parce que frère nanga balen na live na ye na vidéo moko pe batinde linga balobi Sarah yo ko suka au côté quand même mata ba mituka na yo ya Dubai wana rapport nini rapport ni la je cette vidéo donc rapport mon côté na makambo ezali na réseaux sociaux mama Congo elle a fondi ndeko na biso Karine elle est allée yemoko ti na place donc esengeli ko porter plainte Olga ake yemoko ti na place faut ko funda alongwe Belgique ti Maroc yemoko c'est ça. Si vous sentez que je suis lésé aujourd'hui na ba propos wana
pour qu'il n'a pas place de sengeli. Et puis la majorité de makambo bayaka koloba na internet ezaka makambo ya solo teza makambo lokuta. Yango moni na se lokuta na bazo travailler na batu ya mabe. Ya mabe. Parce que na ndenge ya bo solo boye baza crédible té. Likundu. Sarah, tu sais moi ça m'étonne. Parce que nga soki nota la émission nanga, nota la live, nota la vidéo. Je regarde la personne, j'analyse makambo azoko bimisa accent naie, je regarde l'expression faciale naie. L'esprit ya makambo muto yo azoko bimisa. Eza lokola na lettre, je regarde l'esprit ya lettre ezali ndenge nini. Mais quand tu vois déjà un homme ngana ande connaît mobile mais misune eza fixé na place moko boyo. Je sais pas, je peux pas, Sarah. C'est une question où je peux pas coacher. Mais ce qui est plus de 10 ans dans mon salon, na bomango kana question. Et puis toi un homme tu regardes, nous kono ya mobali na ki mobali. Po yo zwanini. Objectif est à la canine. Alulio. Et puis à la fin, non. C'est ça le blague chez moi, ça ne passera pas. Sarah, c'est que je veux demander na bande konabiso, vous devez faire très attention. Vous qui faisiez des analyses contre les antivalères, protégez-vous. Vous à la prudence. Et puis, ce talipé en réalité, Sarah, ceux qui sont en train de lutter contre les antivalères et ceux qui encouragent les antivalères, ce talipé à tomayer les bas moukier. Na fingité, mais baza moukier. Parce qu'aujourd'hui, na cause waka, na boina zwa exemple, yonanga toza po ba balwakeza beloge. Na bateau bazo ko encourager les antivalères. Je vois pas une tête au bako faire face nango avec des mères. Bazate, il n'y a aucune personne à cause là face à des mères. Azate, mais des mères a été insultée, même toute sa famille. Toute sa famille. Que sa famille représentait quoi au Congo? Nous avons des familles ici dans le Congo et présentent Kamakamo jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je t'informe. Il y a 2 ou 3 semaines à mon papa, Odo Abokolinga, sera parmi délégation. Au bazo que nous défendre le Congo na Belgique. Est-ce que c'est important? Moi je viens ici pour Nabano Bango. Qu'est-ce que j'ai à voir? La vie des papas est en Haïti. L'essentiel n'a pas si azanga ketch, azanga chemise, atalisinga. Ba émission langa bazo kitisa grade papa na ya lovo la grade a kobi na dikili na ebite biso zo pesa batu ba grade ta acha papa na mambote ese biso pesa ba grade et puis pour tout soit ache papa na makambo papa a osilikele makasi akocha donc acha papa na kati makambo c'est notre papa ça et puis papa bango kuta boy kotindele na mbongo papa bango boy kotindele ndaza na za ba problème na papa bango ebi makambo te papa yango ngana lobaki c'est mon papa moi, c'est mon papa. S'il s'agissait de toi, mais papa et maman c'est mon papa. Donc makambo to cha papa bango ka tika koti. C'est et puis bazana ba papa te bazana batu na bango oyo ba. Et puis ezana jeune moko azana Kinshasa a tozoyer à comprendre mais mon frère Moura za makasi epezo sous makasi na ebi ke téléphone ozo yambate repose ya makasi nzambe akosunga yo biso ba famille za na ba grifte mais ba famille za na nzambe ba famille za na nzambe nous allons continuer comme ça azali papa nanga na koki jamais kocha papa parce que na yoka ki pe même na vidéo on aza nango que tokiti papa na azali kili non aujourd'hui Sarah oebi musalo yo kofingama e bandika e pa ba congolais te o ba finga ka batu non ba journaliste wana chroniqueur wana partout même na ba TV5 comme on a mutu mo do fingi mutu non mutu na za contre mutu na mais nous devons épargner de famille parce que aujourd'hui tout ce qui se passe je pense que ba parents na biso nyonso bazo komona yango ba famille na biso nyonso ezo komona yango. Mon grand problème est à Sarah. Aujourd'hui, il n'y a aucun papa, et surtout un papa où azali na fonction na mboka oyo.
aucun papa akozala nesengo amona mwana na ye à s'associer na batu moko boye ya mabe. Y a aucun papa na sena mukili akoki ko encourager mwana na ye dans le bêtise pendant que mwana na ye mutu azoko occasionner ba bêtise wana. Ah, merci. Donc c'est ça que moi je disais, Sarah, aucune famille aujourd'hui, aucun parent aujourd'hui na sena mukili akoki kozala heureux amona mwana na ye azala associé na batu moko ya mabe, bato bazo sala batu mabe. Sarah, mabe eza ebele, ceux qui tolandi ba mabe eza ebele, batu bafinga batu baza ebele, batu balobela batu mabe baza ebele. Mais mutu moko te oyo akoki kondima lelo mutu associé na bato bazo luka ko boma batu. Bato bazo kolaka batu baliwa, bato bazo laka ko sala batu mabe, et puis bazo sala batu mabe. Moi on m'avait promis, Moura était visé au Bissonnion Soto Yebaki, et donc aujourd'hui Moura atangisi makila, j'en suis sûr aussi. Ba vidéo au Nyonso bande konabiso ezala ya la Chine, ezala bato bazo ko lutter pour la bonne cause, pour la communauté congolaise, et ezonga nanzela ba famille Nyonso mokili bazo kotala ngo. Moi je me pose des questions, ba réaction na bango vis-à-vis ya bana na bango ezoko zala nini? Parce que moi aujourd'hui j'ai de parents oyo bakoki kotala nana bandeko bakoki kotala bayebsinga ke mwana eloko wana eza mabe, arrête maloba oyo zo bimsa eleki kilo makambo biso to banaki koloba o biso to zaki visé o ngana zaki menoncer, parce que parmi bato baki menoncer visé Moura azaki na kati yo pe donc zaki na kati. Mais aujourd'hui les gens peuvent nous donner raison justement en regardant ba vidéo ya ba frère oyo, ba vidéo ya bandeko oyo, pour comprendre que non ba koki kozala derrière makambo pour chercher à faire du mal aux gens. Moura aujourd'hui n'arrive même pas à prendre son téléphone. Makila ezo tangaye. Eza makila na mulangio babeta ke na mutu ezala ki teke po bazo kisaye. Ya pas kufa. Mulangi babeta ki Moura na mutu ezala ki pona azwa leçon te, ezala ki po ba bomaye ou soit ba bebisaye mutu aloba lisusu te. Et quelle est cette famille? Quel est parent nini, sœur nini, ndeko nini akoki kolinga aujourd'hui que ndeko nanga akoma ko associer na batu oyo bazo kotangisa batu makila, parce que bozo la kango na ba télévision batu nyonso bazo komona, et à la fin de la journée makambo ezo ko salema. Est-ce que famille nini ekoki kozala fière face à ba makambo oyo? Est-ce que bozo komona pe makambo bana na bino bazo ko salate? Parce que ezaka ba analyse onde biso tozo ko sala biloko onde tozo ko déplorer ere salemi toye to sali sous donc analyse sur ça lobi na tongo er bozonga e kozalani. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup Tadi Ngalapa, merci beaucoup. Na batunia sto bolandi biso, je crois bon meki ko comprendre pourquoi Tadi Ngalapa sala ki live nae, pourquoi ma ami so Tadi Ngalapa bimaki, to ebisaki bino makambo ezo salama, eza justice te. Makambo bazo travailler na bato mabe. Donc peut-être Tadi mutali bosona nga ezo azwa pota. Tellement ya zaki prudent ndeke kwela ndeko na biso Moura. En tout cas, faut faire très attention aux réseaux sociaux oyo. De découvrir que application moko eza télécharger dans quatre réseaux sociaux o eza bande ya ba malfaiteur ya ba criminel o baza na facilité au monde na makila batu pe ko boma batu. En tout cas tout ça la ngele Tadi Ngalapa ngala on a banda to kabwanya est-ce que ça lo ba ko to kabwani ba meilleur fan na pesi ba ngombote avec des parents responsables, aidez-nous biso baye o to bungi nzela tozonga na nzela na nzela eza bien. Et puis Mama Congo, je vous salue, lit nabino et continuer. Olga Kabelo, Olga Mokonzi Kabelo boss en direct il y a Dubaï, je te salue. Et je vais saluer une dame aujourd'hui, Lily Complice. Merci. Lily Complice, je te salue. Merci beaucoup à notre succès mission à biso. Au revoir.